YouTube babibi non de ba congolais bosimbi YouTube donc na ebisio essaie de paka Juma moi si oyo alamela mobile leteka osala ba direct donc ojini ndebo moninga liboso na bino. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement. Il y a papa chef. Il y a l'émotion. Il y a papa chef. Bah, comprenez son émotion. Hein. Vous voyez que c'est que normal. Bon, encourager l'artiste quand même. Donc, papa sans souci. Papa sans souci, s'il vous plaît. Il y a maman Mado. Naye kozwa carton. Appel ya carton ezwa kinga. Et pas de Onangai ezwa kinga na novembre. Coco Bikote. Naye bisienga lobi maman Mélanie. Biloko wana eza na carton te. Parce que olobaki nanga pasola carton kabola zwa biloko ba veuve tia pa mon mutako ya ko récupérer et puis le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu c'est ce que je fais. Biloko ya ba veuve yango yo. Oyo moi je leur dois. Mais ba maman bolimbisanga peut-être vous avez pris ça la tabilamba na bino na umisi. Je suis taxé de Angwalima. Je suis taxé na moment oyo tilelo. D'accord. Je suis taxé de Nyonso o na la taxé. Pendant que eloko wana je travaille avec Batu et Belé o mon côté article kobima lela ke kokata zo ke eloko ya mutu boye ezanga Batu susu na à travers émission nanga ba futeli ba maman musu bandaku ba sololi na ba maman ba beti maboko ba sengi ba merci lelo na eko ibelamba na lobai na bango dernier jour pour apesa nga raison toi milité na ebisaki essaie de Panama ba bengana na groupe les érudits pour le bar français bien te omoni ba koli tono zela ka mukolo yango yango o lelo bomoni tu comprends ceux qui lelo ba diaspora bakoma ko aider ba maman na biso c'est grâce à conquête netinga moi ça papa chef na moni ka na TV na ebinenge lo na été oyo la linga bikote ni aza veuve te etalinga te bikote lo makasi wana na kovandisa na maya javel neti koko aza mo sa pululu koko aza mo sa pululu mais au finga ba comédien mais lelo yo biso to tia ba mbongo na biso poto sala pululu Pierre Tombal drapeau à Congo presse longi ba comédien ba longi victoire comédie à mon mouna te à mon toi s'il te plaît ça on a pour yo 100 plus de 100 francs faut avoir du respect abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. balobi yo nanga photo solo la soko ozali congolais ya solo esengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofra na Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois te Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko. Ils ont marqué VL. Nabi, non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. Pas commis. Very love, je crois, very love, un truc du genre. A commis un bongo, alors na bilo commis balenga encore sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Na zui yango. Après eux eza musala nanga, je peux pas mélanger musala nanga nandaku na vandi. Na panzi carton nandaku nanga te parce que na ko panza nandaku nanga te. Panzi carton na kasavubu. Na bengi maman, maman n'a pas dit carton, n'a travaillé. En tout cas,
nalongoli biloko ya bamama nyonso bilamba oyo etikali mama na bilamba en vrai koloba na ngana pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko ya rouge en tout cas biloko na poni ya wana nayebi ke parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes lelo ovanda babengi 1 kilo mo eza awa 10 kilo moko eza awa ou en tant que bato ndenge toza boye soki baoffrir yo cadeau en tout cas olingi olakisa motu wana ke cadeau no na considéré yango c'est ce que je fais. Maman Mélanie Tindelingue Lamba, na Rosue Lamba na lati, je vais me présenter pour maman monaki moi nananga à considérer l'eau que maman a payé. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc na Rosue Lamba na lati, na sali nango tournage. Et lelo toza bateur, to yebi makamni le kaka. Lelo na mon nabiso, ceux qui ont lamba té en tout cas, un peu pour apparaître, ils aura difficile. Ils aura vraiment difficile. Yebisanga lelo elamba moko côté lio ya sika ovandi ozotala ngo pendant 5 jours pendant que bazobengo tournage à chaque jour soko olata ngo te ponanga namoni mama kanisi mwana ye abakiseli ngai eloko moko ya plus na kati ya bilamba na nga oui nalataki nalati vraiment en tout cas nalobi mama fo mona ndenge mwana ko saper capacité à maman mes chers batala rangote maman soit capable de payer yo li patali pani à 100 francs liango j'avais pas besoin nazana mona maman pesinga elamba ya 5 € yemtana France pour nya pesinga ya 1000 € te pour maman zo inira ya 5 €. Je me suis dit maman pesinga bilamba na suis elamba nanga na lati nebi que soit na leki na tournage maman ko sepela oloba moi nanga lati elamba maman pesa ki est. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu que na kabola biloko ya baveuve. Na ye kozwa carton, appel ya carton ezwa kinga epande onangai ezwa kinga na novembre. Nazo na ye kozwa carton na mois de décembre. C'était vers la fin. Mois de décembre vers la fin, on est tous comédiens. Bon, on n'est pas tous comédiens, mais comédiens bazawa. Ou bien tous abisso sur batuto sala musala. Na ba festivité, sur oza patron na yo moko tu te dis na mi pesi repos. Sur sala pas mutu ba opesa yo repos. Je me suis dit bon, nazo un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre pardon nanga na orphelinat et puis koke komo na ba veuve musu na kaboli biloko tangu na fongoli carton na moni biloko mutu na mutu na bengi ba veuve maman nanga allo ba maman eza na maman moko akanisi bino azande ko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga boza na paquet mutu na mutu aza na paquet na ye awa baza ba maman nanga na sala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra na sala na bango émission après eux il y a d'autres na benga bango mes copines na sala na bango émission après eux mais il y a d'autres na solo la na bango ils ont entre moi na ba maman na ye alors na bengi bango je me suis dit bon et koza kitoko ponanga carton na komi après Noël na zui carton après Noël et comme déjà bande kalamination après Noël na lobi rozala kitoko pona ngana bana ba maman nanga qu'on se retrouve encore tout ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolina bango maman Mélanie Tindaki wana ezalaki lokola pona ngana monyango échange de vœux puis fêter avec ba maman nouvelle année et puis voilà dès qu'on a ça là bango to kokutana na kuzu ba biloko mo bon alors na benga ba maman tango idée oneye na bengi maman Mélanie na esenga lobi maman naketala ba orphelin nanga na fin de l'année natali ba veuve nanga alors on a sepeli ba veuve nanga ya après eux ba veuve ya ba artiste na vanda na bango tout ça la échange de vœux je veux en profiter comme ayé na compte ya après eux je vais en profiter pour na Merci. Oui, on avance. Dans le bon, je vais en profiter
pona solola na bango to seka to monanité et tout. Alors na romeko sola ba maman to seki na compte ya rencontre wana, je vais quand même couper sa bango ba cadeau na bango. Et ça la ka échange de vœux. Et comme tous ba chaîne YouTube, comme payer na compte après eux et Rosala bien OK na compte après eux partenaire moi mon ami a servi ba maman to fêter ensemble to continuer yango na chaîne YouTube. Ah ma fille c'est une bonne idée ngabi OK maman, au voter, au adopter, OK c'est bon. Je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5, je devais reprendre mes activités. Mais le 5 janvier. Mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Parce que elles étaient au courant que Coquette vraiment a la colline à Bissou. Alors, il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a pas vraiment qui bien été. Les lots n'a qui bomoto na Bissou ndenge tozala na Bissou. Ato sali moi fièvre vraiment lobité. Comme moi nzoto ya makasi na ki na tournage. Ato sali moi fièvre vraiment lobité. Na meli na ngelo romo ko kitsanga fièvre na keboye na sali boye. C'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi ezana na meka na ke j'ai répondu na activité ya ba orphelin, il y a d'autres veuves et puis voilà, na bengi ba veuve mosusu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris ma kamususu nazaki nango tant penza et pesa ki ngate et permet vraiment que na remettre ba veuve biloro na bango. Alors na bengi ba veuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, tozana makambo bela ko sala en tout cas, j'ai compris que kobenga ba veuve lisusu to kutana ko rassembler bango le 5 et ko permettre nga susu vraiment faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa bimisa moins ebelé par rapport à la santé na nga o ebanda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors na lobi maman na koluka moyen moko Coli et atteindre ma veuve. Ça l'assure que Coli est atteindre ma veuve. Mais de là, on a bimisa lisusu na banana bango tout ça neti moi fait moukié et si ma lisusu té ça va plus permettre. Maman lobi nanga OK d'accord, on contacter ma veuve oui, na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina n'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, il fallait na sala moi le remonto kutanato sangana mais moyen ezali susute alors na kosala makasi et ko atteindre bino kaka mikolo yo. Nazo ce qui sabango kutunga bi bolati te na Noël et colis et na récupérer colis après Noël. Bolati te na bonani ato aussi ça nyonso les 5. Mais du moins bozali na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour to lata ko ke to za bongo po nini après bengi tenga bino boza calme to sangana les 5. Et occasion et ça là qui que tout coûte na sous-souté vu moi ba empêchement na robenga bango na bi maman nazaki empêché en tout cas maman Mado je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu mais quand même ko zwa koli na ye oyo batindela ki na bengi ba maman et rosala que après ça alobaki na ba veuve j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve ya papa Mundori. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Na bengi bango, na bengi maman Mandolina, na bengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que Zobango ezaki moi pas si il y a maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou que Zobango ezaki vraiment pas si. Mais na bengi bango na saki fond na bango na lobby na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yo za moi musika. Mais permettre que baningo baza pembeni nanga. Bazwa avant yo. Na bakoli wana, il y avait coli à 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateaux, na sali na bango mission après eux parce que bakoli eza bakombo eza bateau mission après eux. Nazui coli na ke déposé chez la veuve de Yadadi Dikambala qui est maman Gisèle. Na pesi e coli et voilà. Tokangi photo na maman Gisèle. Totindeli maman Mélanie. Maman Gisèle a salé maman Mélanie. Voice maman Mélanie, merci. Nazu Kolinanga et tout.
Je vais vous montrer la photo. Je peux peut-être envoyer des voice. Oh, je ne sais pas si vous reconnaissez ça. La Katia Bani Napino. Alobi maman Mélanie nazui koli nanga. Ah, nazui photo natindi. Ozi koli et puis nakati ya carton ozaki en vrac, nazui sac à main. Abilo on a kutaki en vrac nazui sac à main. Il m'a plu et c'est peli sakinga. Na pesi maman Gisèle. Na natikeli ngabi ah maman Mélanie a pesi biloko yo et tout nazui sac à main na déposé. Et puis to sali otokoka ko sala. Après na yo luka maman de la paix. N'est-ce maman de la paix. Colina yo na roti kolo wapi na landi eti na tournage place Falazala. Na déposé Colina ye. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci. Na vu Colina n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a zongi il y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a robenga. To solena maman Mélanie ba solena maman de la paix. Ah merci moi na na ozo sala nzamba pambola yo. Mais tu fais comment pour comme il va venir ah o batunanga. Ils ont ça dans la salle après eux. Monté mananga. Je l'ai fait parce que dans mon arango, ils ont vocation nanga. Ils ont appel nanga. Na bengami pour servir. Na zo pour rendre service. Na kotika la kolekate na ibisa mutu pardon tindelanga eloko bo pour servir ba veuve non. Naza mwana soki na moni place mo ona weko sunga mama mwana opasi ya koli. Kosunga maman au papa tikaki na kosala yango. Alors, ici maman Mélanie ngabi non maman il y a pas de quoi nazo bunda tozo bunda na kama ba maman bozo ba koli na bango. Et kosala après maman de la paix en tout cas santé nanga et comment qui ko déranger. Or mi musala fallait na zongela lisusu. Nazaki vraiment la santé bande ko répondre sous penza te. Les autres peut-être diront que tout le monde na ba tournage. Lelo ndenge tozabo etoloba bango tokoma ko travailler na taux du jour. C'est-à-dire moto azo tourner presque tout le temps azo kotisa mwanda. Parce que aye awazui. Mais tant on peut vendre sika mo ozo kotisa te tu ne fais que kobimisa. Na ba hôpital na biso lelo tant ozo luka ozala moto ozala en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc, tant que santé répondre mwanda mutinde na osolana bino boye, je suis encore malade. Ndenge za la robandi ko répondre des forces, je me suis dit il y a un vent, naza na bato yo batala kanga, naza na bandeko, naza mwana oyo azana ba maman, azana famille. Alors pour na ko kitisa mitema to ko éclaircir ba oyo balanda kanga. Je dois essayer d'expliquer le fait. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force est ça. Kaka nenge na sala ka force ya kolekata na caméra ko tourner pour avoir ne fût-ce que quelque chose qui permettre na somba bakisi na bambongo nazo bimisa. Na ba scanner nazo kotaka na ba hôpital nazo kendeleka zonga en tout cas makasi wala pe yango nazwi lelo pour expliquer. Nathalie nzoto comment déranger na lobby non. Mutu nyonso na utolo bango ne badeli so ba koteli lelo kwa sika motema. Na bi ba maman nanga boye baza leske. Baza bezo ba mona loko o batindeli bango. Na bandi ko benga maman Mado. Ah mandolina parce que to benga ke mandolina. Mandolina en tout cas naza susu na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezosama na mois de janvier moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala maladi nga naza nango je peux pas montrer à tout le monde que nazobela boye nazosala boye nazozongisa boye y aura tel oyo akondimanga y aura tel oyo akondima te mais oyo koexposer état de santé nanga pa mutu nyonso te maman naza maladi en tout cas naza bien te tant ils ont empêché, ils ont permettre plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'il y a moyen, mutu na mutu azwa biloko na ye? Koket biloko eza wapi? Ngabite biloko eza na Kasavubu, na venu Luozi. Na kozango facilement ngabi maman. Okozango facilement. Ata nazate, il suffit. Obenganga koket na kezwa biloko, na kosala signe pour nous biloko na yo. Nazo mkoninga maman ta siko, babenganga kaka moi mon problème ezaka nazo preuve que mutu tel azui kolina ye.
en tout cas nasali effort nabengi baveuve mosusu nayebisi bango likambo wana. Ok, d'accord, tokoleka natie nzambe na nga témoin. Veuve aleka lisu te, nazo appelle la veuve te. Après il y a eu maman Mélanie. Maman Mélanie a benginga. Mais comment ça se passe comment avec les veuves? En tout cas maman nazeli ba veuve na moni bango ba benginga te. Mais active toi mais kako benga bango bi ok maman nazo benga bango. Na bandeli ko benga ba veuve. Ah kokete ngabi maman eza na kasavubu. Bokende bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te. Mais dans l'autre temps, si je qui place moko ou deux, je peux tourner. La semaine, je tourne 2 fois et puis je reste à la maison. Nazala bandeko ba komaka, nazala bandeko ba programmer un tournage après les 5 en tout cas. Na longola ya tournage ya mutu nyonso. Oh écoute ba monenga na 2 pièces je crois ba silika makasi to ba monenga na 2 tournages. Makoko longoli ba tournage na biso nyonso mais comment on tourner? Je devais avoir un truc, quelque chose, on a quelque chose qui s'appelle. Au vent d'aller l'autre, tu as des milliards, bimisa. Tu es au tic à la parterre, tu vas te retrouver avec l'autre côté, surtout un problème à santé. Alors, naebisi, nabengi bango, nabandi pa maman Mandolina, maman, tala, boya kozwa biloko na biloko, ke tokoleka, olobaki kasavubu, tala. Bokende moment nyonso bokende, temps nyonso bokende, mais ngana zoka preuve que bozwi biloko. Barobenga nga on permettre bon pe sabino bilo. D'accord, ceux qui n'allaient quitter dans Otinda moi. J'ai appelé maman Yvette, la veuve maman, il y a papa Mundori, maman Yvette a dit coquette, en tout cas je suis loin. Naebi ke yo, jour nyo so rozwa katon, oyo tikela. Na bengi ba veuve musu, coquette tokoleka. Ba maman batu basi ba koli, je peux pas kolobaki ba maman batu, ba sala ki soki ndeni peut-être. Maman nous autres peut coquille déranger, ceux qui n'ont pas toujours été dérangés. Après j'ai reçu l'appel de maman Mado. Après temps moko, maman Mado benginga isinga coquette, ba benginga pa maman moko za na poto, alobia tindelinga biloko pa na yo na ke kozwanga bi mais maman Mado. Kaka maman wana oya tinde biloko asikeza te. Kaka maman wana tindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer. Kaka yango ngabi oui maman kaka yango dans ce cas nako ya rozwa. OK d'accord problème té. Na komi ko zo ba pela ba veuve mususu. Ko ke fallait to ya ko zo biloko ko ngabi te kaka biloko kaka wana mais boko ya rozwa mkoni. On va passer to ya rozwa. Maman Mélanie yo benganga. Ko ke ça se passe comment avec les veuves ngabi non maman ba benginga ba lobi que otindi biloko mususu. Mais nga nazaka na bakolina bango wana. Maman Mélanie singa excusez te ngana yebisi bango parce que ngana émission na nga so to sala émission to ici il faut inviter pe sa numéro na yebisi bango maman Mélanie a prélevé les numéros benga à chaque veuve na yebisi bango que baya kozwa biloko oyo wala kanga bine bazo benga na ndi biloko akala biloko asika habite kaka wana remettre bango. OK mais Lucas da veuve moko comme yo moïse permettre bien et rendre un service à bien. N'est obenga maman Mado Mandolina. Allô maman. Tala venez récupérer mais oh maman Mélanie oui elle sait ngana ya kozwanga bi OK ya kozwango okabolela baninga et ça problème te comme vous avez na réunion na bino. OK d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozwa. Na vandi na zeli ba otibatinda mwana na monité en tout cas place nyoso na tinda bango place on a tinda bango pour récupérer biloko. Na moni appelle monte ba benginga ke mère neza boye ba to ba ko récupérer biloko et tout na monité. Après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler on a royebsanga que non coquette nga na za veuve. Oza mwana na ebi ote mwana nga liboso boko za H moko. J'ai 9 enfants na pesi biloko ba maman veva bato. Pesa bango biloko na bango. Na lobi maman na solina maman Mado kaka ndengo lobaki alobia ko ya kozwa pa kabelela baninga nyonso. Je vais être un peu brève encore. Na kabole akabolela baninga nyonso. Mais maman Mado na yete. Ote maman Mado ngabi maman Mado ayete. Koki tsoki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso na tinda keza carton munene pesa ye biloko nyonso. Pardon yaya. Na ebisi nga lobi maman Mélanie.
biloko wana eza na carton te parce que olobaki nanga pasola carton kabola zwa biloko ya baveuve tia apart na moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu c'est ce que je fais place mpe na kaboli biloko na pandi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobo nga na sepelai nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors na église nanga mpe so namoni na baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza lipamboli nanga te eza lipamboli ya moto atindi Jérémie mama biloko wani asu na carton te biloko wana etikali biloko ya baveuve oyo ifo baya kozwa ah d'accord azobenga bango baya kozwa le lendemain nazwi appel à mwasi ya papa chef Coquette mama Mélanie mokolo mosusu nazwi appel à mama ya mwasi ya papa Doudou naisi bango mama biloko na bino eza jour nyonso boluko yo ozwa biloko en tout cas bozwa nga nde ezopermettre nga susu te naya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala ke mama Mado mokomso abengi nga Coquette mama Mélanie obina kozwa carton ya biloko epana yo nesi non mama Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sac moko na koti biloko na bino so baveuve na kati ifo bozwa non Coquette eza carton ngabi mama Mado ngai mutu na travailler na mama Mélanie tika nga na expliquer yo mama Mado abina manquer respect nalobi ngai na travailler na mama Mélanie biloko wana esu na carton te mama Mélanie obaki na nga na panza non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati je t'ai surpris toza na kati alobi ke eza carton ya munene ngabi no mama na travailler na mama Mélanie eza carton te eza na nini biloko na bino baveuve eza mama Mado bina manquer respect eleki o eleki eyoko saki mama Mélanie ko baveuve bakomo benga nga biloko epa na yo ngabi akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko pa na nga baveuve nyonso bazobenga nga mama Mélanie aye kobenga nga na téléphone ayebisi nga lobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa baveuve biloko na bango abi même maman nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais veuve ako apparaître moto liboso azwaka bolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenga nga lisu Coquette nde toaboye toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge eza na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment Coco aza consciente et témoin maman Mélanie alobi baveuve nyonso fo se soulever contre yo balela badéclarer biloko na bango oyo meli nabi na Coco ah Coco tu es sûr abi oui baveuve kutu baye ko contacter nga babi Coco lokwa yo loba mingi yo chaka moto keko chaka Coquette moto pesa biso biloko na biso ngabi te Coquette sola bien rena ibi biloko abata biloko na tala o Coquette solula ngo na senga bi non biloko ezali Coco yaka lobi o récupérer biloko Coquette na oya lobi passer une adresse nazui adresse na tineli Coco nazui adresse na renouveler adresse kutu pa ya maman Mandolina pendant que na pesa déjà maman Mélanie adresse tous maman Mélanie robenganga ebisi maman Mélanie maman oza maman ngala za mwana est-ce que otindi baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi oke eza te bayaki epa nanga kozwa biloko balobi noke eza te est-ce que makambo lobai nanga na sala na sali te pourquoi koko permettre bamama wana base soulever contre nga est-ce que nga nalobaki na ozwa biloko ya baveuve olatanga bi non maman est-ce que bayi kozwa biloko na bango eza te oyo lobai nanga na sala yango nasali na pandi carton et tout na audio eza enregistrement n'a pas dit carton, il fallait enregistrer parce que dans comment on se sentir déjà, excusez-moi, on en a parti, on n'a pas compris. Ok. On a fait ça qui adresse et pas ya maman Mandolina, allez kabaya kozwa biloko. Koko aye ko benga na tongo. Koko tu peux ça adresse mais koko na sina komeli adresse. Ok, donc récupérer biloko. Navandi. Bon. Je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na simba parce que ezaki biloko na ngate.
eza na eloko ya veuve moko te na nsima ndenge ya ndenge ezala soki peut-être maman Mélanie akokaki koconfondre entre biloko alobaki na ngai naponaki wana peut-être ya na oyo akotisaki na sachet ya veuve moko je ne sais pas mais ngai nazwaki oyo nakokaki kozwa donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché. Je suis taxée de voleuse. Je suis taxée de Angwalima. Je suis taxée na moment Oyoti Lelo. D'accord. Je suis taxée de Nyonso O na taxée. Pendant que Eloko wana, je travaille avec Batu et Belé o moko tatikal kobima lela. Que kokata zoki eloko ya mutu boye ezana batu susu na à travers émission nanga ba futeli ba maman musu bandaku ba sololi na ba maman ba beti maboko ba sengi ba merci lelo na yeko ibelamba naza maman na simalanga naza na bana o baza ba orphelin o baza moins de 30 t baza plus na simalanga naza na groupe bana nanga babenga nga maman. Nanda kunanga j'ai des responsabilités. Naza mwana o naza na ba maman. O bakoki kozala toucher lokola maman o azotalanga. Akoki olala la muki na tongo ba publier mo ane moyibi. Naza na belle famille. Oyo bakoki otala lobby to lobby okuna. On a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants. Dalembi kobota te na robota. YouTube ou Ezana Biso Éternité, à moins que mon délai a changé, il y aura mes enfants et mes petits-enfants au hôtel. Un jour, on a taxé notre mémé de voleuse. On a montré ça fait un conseil dans les conférences de presse à Limbisanga parce que je devais éclaircir. On a montré ça à Talakanga, ou à soit exemple pas nanga, ou à considérer nga, ou à considérer kanga, ou Moté mané tout ça maki na makambo yo alimbisa. Tozaka abatu. Alimbisa. Peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu. Pour n'arrêter on a kokete na kokai ko bimisa ko pesa ba maman biloko. Bo limbisa. Mais na ko quitter na éducation nanga yanga te na simba kate. Pour mes enfants oh bafingami bana moyibi. Pardonnez-moi. À tous mes collègues. On a simalanga babengi no moyibi. Babibi no se boza ba miyibi. Bolimbisa. Bana nanga groupe. Ba maman nanga o ba fingi vous n'avez jamais accepté ce que dans sa théâtre libota na pas na sa mutu makasi na sali mais à cause de moi ba fingi bino famille ya miyibi vous l'avez accepté mais merci parce que boyebi qui je suis. Pour l'église nanga, on a traité mon pasteur en cadre à Moïbi. Pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Mais merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille au baébinde qui éduqué bana bango. Merci Nabil. Et merci beaucoup non maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment hein, c'est le moment entendu. Merci beaucoup. Coquette, le temps on se ressaisir, je dois te prendre la parole. Je dois te prendre la parole Coquette, le temps on se ressaisir. Bah comprenez son émotion hein, vous voyez que c'est que normal, vous encouragez l'artiste quand même. Donc merci.
alors, s'il vous plaît, merci déjà Nabatu de soutenir, merci Nabino Makasi de soutenir artistes, merci Toyokana. Alors, c'est le moment où biso tout aux là qui tout le monde na internet, tout le monde partout, ba photo ba colis, ton dimité, ton douté. Mais on a baillé tout le monde à Siko, nani a salinini, nani faga salanini. Alors, la preuve elle est là. Alors, coquette, l'ancien abo début, sobo msabakoli, tout est va la messawa. C'est maintenant parce que artiste a chuté et puis tout va la question. Alors, Bobby Misabakoli, voilà. Voilà. Et puis tu vas comprendre. Attends, pas ça calmement. A retombe la colis moko à tangi combo comme ça on saura. Nani a Zukoli, nani a Zukolité. D'accord? Alors, Tobandi, il y avait 9 veuves. D'accord? Il y avait 8 en fait, dans Orpheline Moko. Ok. 9 veuves, 8 veuves. Si 8 veuves, on appelle ça qui a maman Gisèle Dikamba. Alors, Orpheline Moko, en tout cas, je cite bien. Ouais. Orpheline, il y a émission après eux. À part bah, orphelin, Oyo. Et Zalaki Bilamba avant tu fais qui ekotika na tikaki. Alors Jérémy Bilamba il y a maman Gisèle Dikamba là na de la paix il y avait 9 petits colis en fait et tika loko là 7. D'accord. Merci Tobandi Aliboso. Alors Toyokana. Alors là Papa Chafo Baloussa. Ok, tu peux t'asseoir. Hein. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Ndeko Sungabiso. Tokana. Calmement, s'il vous plaît. Merci le collègue. Il y a Papa Chef. Il y a Liboso. Il y a Papa Chef. Alors, on sait la commentaire après. Totanga combo te poser on a mis ça et tout ça la commentaire après. Alors deuxièmement, Papa Lissala, ok. On avance. On a Papa sans souci. Papa sans souci, s'il vous plaît. Il y a maman Mado. S'il vous plaît. Tu dois avancer. On a Papa Lokouli. Il y a Papa Lokouli. Alors, on a Tanga Kombo, s'il vous plaît. Papa Mundoueri. Merci. On a mis ça. Coco Bicoté. Merci. Alors, s'il vous plaît. Merci. Merci Kovo Deluxe. Merci. Alors, la lingue sikoyo. Ouais, non. Alors, la lingue sikoyo n'a pas Sabino Maloba. Alors, artiste, c'est la conclusion, tout simplement. Parce que bon, on y va preuve, il y a une image. Pardon, Bosa professionnel, il y a Moussala Nabino. Voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, Osala Maloba, Osala conclusion. Comme ça, toutes les questions-réponses par rapport à la liste. Il y a Bachunès Tonangwa. Rapidement, merci. Voilà. Brièvement. Voilà. Voilà. Mais finalement, la caméraman nous parle au bâton la journaliste. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Biloko ya ba veuve yango yo. Oyo moi je leur dois. Mais ba maman bolimbisanga peut-être vous avez pris sur la tabilamba na bino na umisi pendant que vous pouviez aussi atako tina bandeko nanga baya kozwa ponga pe na komaki moi santé pendant en tout cas je sais pas bandeko nanga baza ba yebi naza vraiment je peux pas le dire ici eza santé nanga donc biloko yango yo bolimbisa moi tant on y pesaki
na mutu nyonso ya finginga oyokaki na yo, il y avait aussi des preuves. Je peux pas te condamner mutu oyo otokokai kotaxe nga de moyibi parce que oyebaki na ote yo mutu abatu. En tout cas mutu nyonso pe na betisi libaku alimbisanga. Mais je dirais dans 24 heures les mamans naza na tangu te erotika na biloko okweza pe ka yanga te. Naza pe na tangu te ya ko garder yango po esi esali pe bambula ebele bambaba mo ebele pananga ezeli tellement boya kozwa yango natiki nanga 24 heures sinon eza susu na charge nanga te ezonga na chance idée eza maman Mélanie voilà. Merci. Au reste, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nalobai na bango, dernier jour, bon, après ça a raison. Tu as milité. Mais un jour, bah Luka coquette, bah bah que biso, tos amis va se mettre na bango, le bah mérite un respect. Oh mon, toke na bango bongo, na zeba leka, bah ça a droit de réponse. Pour bah des maman donc comme chroniqueuse, on répondre là. Où allons-nous? Merci. Voilà, un mot Zali, Nazan direct pena. Un mot Zali, naebisaki essaie de Panama, essaie de Panama. Bengana on a groupe les érudits pour le bar français bien te. Au moins il va coller. Pour changer malobate. To boy pardon na bino. Moi c'est quand coquette pardon te. Ba auto comme la commentaire na yo balobini. To boy azok sa biloko. Ye azok si biloko. Bon lelisi mwana mama na nga bongo pona nini. Mwana tata na nga bo lelisi ye. Bo benge moyibi. Na lobaki bieso yi coquette za moyibi. Na ko tia muntu na nga bon kata. Comment ni biloko to gagner hein boya ko so bakoli na bino 24 heures to boya on a fula sayo drapeau à Congo presse longi ba comédie ba longi victoire YouTube ba bibino nde ba congolais bosimbi YouTube donc na ebisio essaie de paka juma moi si oyo alamela mobile il était ka osala ba direct do ojini na finga pa na coquette na ndima ba salté nyonso po coquette a mutu nanga tono zela ka mukolo yango yango yo ololo bo moni en tout cas ne pe coquette alobi nga pe la limbisi o bo finga pe boyeba kité bo limbisa pe coquette ka ndenga lobi azaka moyibi te akoyi po koyiba te po e mo pasana aza orpheline azana ba mama o baza ba veuve donc o sala veuve moko mabete biloko nga coquette a mutu église na ngai to samba église moko a pese meuble en église en tout cas bo limbisa ye o bo ne continuer ko linga ye bo aza ndeko na bino o ya sepesa bino o ya te ya kabino donc on ka na loba vérité et mon ami. Oui, vérité et mon ami. Et tant qu'artiste, ma maman on va s'en coquette bazar ba semé qui na bino. Bazar pas ici ya bando na bino ko ba kufa ki coquette sali volonté on pesa message ko pesa na pas ici bando na biso ba kufa. En tout cas ba maman na biso o ba semé qui na biso. Bino bo moni déjà erreur bo sali. Peut ba quitter lobby bo nga bo lia mingi na nzela coquette. Mais ne boza bo perdre. Na ebité na ndimi te na coquette akosu ko luka bino po asunga bino to sala bino mission na ndimi soute po bo zokisiye bo humilier na monde entier donc bo raté ko ba projet za ki malamu mo lona so na ebisi bino mo ko na zana a malade na nzoto nene ngazana ko ta belaki ozolanda soki pesa ki ke après sa adresse te ngani après sa adresse ya Luozi na Kasavubu ya Lolita baleka kite po papa Lolita to abaki sora zaki makasi ye ba ngaya koloba po bleu zaki na ndaku na ye omoni kokota ko bomata kokota za za bomata za kokonda aza malade mais malade ya malade to go bisala misa to bete aza malade bo limbise ka pona ba retard wana tu comprends ceux qui lelo ba diaspora bakoma ko aider ba maman na biso c'est grâce à Coquette netinga moi c'est papa chef na moni ka na TV na ebinenge longna été de la moni moi c'est papa chef grâce à émission à Coquette moi c'est papa Doudou na ebi longna été
Nebe l'ongné grâce ya coquette. Tu comprends? Donc on est bien à moi ça pour Loulou. Moi aussi, il n'y a pas sans souci. Caméra connaît ma tête, papa. Tu comprends? C'est pas mon gars. Donc, Coco Bicoté, tout le monde colline. Tout le monde colline, joie colline, tout Silani Bisonabino, c'est tout. Voilà, Mika Maloun, c'est une bêtise. Comme dit à mon mounaote, à mon toit, c'est plus. On a sans plus de 100 francs. Il faut avoir du respect pour ça bien. Comme Nabaneli, comme dit à mon mounaote, à mon santé. Parce que dans un stress, n'a pas tout. À ce qui s'arrête, sans foutre mon. Sans les Cambozali, tout cela bien. Et non passer par la télé pour faire la bêtise. Et ça bien été. Pourquoi du côté les artistes comédiens dans le Congo? Quand on est en train de faire le wana. Coco, neti Coco, Azamo sa pouloulou. Coco Azamo sa pouloulou. Mais au final, bah comédien. Mais les lois, ils sont au tiers, on a vu ce que c'est la pouloulou Pierre Tombal. Et c'est quoi? Alors raisonner le quoi? Donc, ma comédien ils ont fini. Ils sont au sang, ça va bon. On a dit ça. Quand on sait la mobile, na yo Pierre Tombal. Bon raisonnaka, c'est mieux. Au fini, ma comédien, mais pas au fini. Pas autant mongo, moi c'est le Pierre Tombal. Yamba na yo. Siko ah pas au fini wana. Ma comédien mi yibi. Bala ne fallait arrêter et le royauté. Mais ce que mon va bimisa bango pour le Pierre Tombal. Le bini pour nango à suivre. Zamaele, Zastage et Sungao. Merci beaucoup. Où la ligne à bicoté? Azan fait vite et ta ligne à bicoté le makasi wana na ko vendre sur la maille Javel. Et le niveau les maillots. Toi mi yibi oui. Mais les yo Pierre Tombal la pouloulou. To ça nango biso mi yibi. Siko yo de colis na yo carton. Au moins témoin va tirer la bio na pototé, yo billet carton. On a fait 10 kilos, on va gramme. On va gramme. Mais na biso mado. Qu'est-ce que tu vas faire 4 heures? Ça va suite full à sayo. Et que na full à sayo. Et mon ami ah. Et n'a pas besoin de se paraît-il. Banane. Oh bah soit qui na bureau belle. Té. Tout ce qui est bêtise. Et ça qui 9 colis. Ma petite de la paix, na Gisèle. C'est on va compter on a. Et un premier, Koeba, moi il va réussir. Alors bien ma pour toi c'est parti de colis. À Maïba et un gramme 2 kilos. C'est pas mère. T'es ma cala. On va na mon carton. À ça le conteneur Tony. À ça le conteneur Tiki Tony. Carton na mutu mon carton. Yo me wa ça wa. Na conteneur. Na Africa la palace. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka. congodialogue.com. Balobio nanga photo solo là. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc on a awa émission kitoko ya émission ya culture kitoko pona mboka na biso. Makambo Beau Frère na ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois t'es Makambo beaucoup donc. Congo Dialogue, ça c'est moi qui toko.